papa batelemi ba mama to fanda te bébé quoi Shabaka Songo Shakira Beton Irène Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona luka mutala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mi na libala na biloko ko kite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Sobanesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, oh maman abino la cabino, kakaba histoire vrai pour essa la bino, ba vrai makasi, Nabanda Kunabino, partout vous allez n'engue na lobakanza mbalola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, n'engue vous la kama solo Irène Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, yango to yebisa kabande kunyon, sobazolanda biso partout dans le monde, ba oh nanu ba sabona na sitiote, bo sabone au site ya maman bino ba o déjà bo sabona bo partageaka et ça la vraiment bien makasi tozanga kate ko pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça lepi mibali na mbongo mama 22 moi ça mebla 22 ndako na verchache ya kosamba ezate balobi ya Dorte Achille kapesa respect to bo sanité ko pesa ba biso na meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi moi ça vient na biso Jancy Bolanga balobi vie Jancy Bolanga tika teni na défaut umela baziwa pi balati te vie Jancy Bolanga azolata meta la brésilienne pambola nzambe oza bel homme bamurezi nyonso topesi merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundes tantine voisine umela japana merci na ya Willy Moucheni livre code mondial bande konso bandaka biso partout topesa mbote na vie na biso Jadon Fumu ya Zélande na kati ya Belgique balobi lateli ndezo boma bango Jadon Fumu ya Zélande umela voilà bande konso banda mama Irène merci ndenge bobengaka mama Irène ndenge bopesaka masolo nzamba lola akanisela bino akanisela porte-parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bunde c'est pourquoi pas des longues jambes balobi Naomi Abel Eyale na kati ya Luton umela ma copine topesi merci na Dinana la douce star ya RD Congo Dinana la douce babizou ebele na kendara na bino bongo merci na mama Bibiche Mwanzambi et uno en direct de 001 BBC de moi-même tant on a le bakana BBC na mona ka mwasi moka pembe kitoko na kati ya Fribourg balobi exil toto na kati ya Switzerland toto ya ba exil umela mama social exil toto ba mourir nyonso mama Irène ayaka boye ngana ela kabino masola solo ya Bergine te mais na ebisaka ba diaspora yo muto za na famille na Congo Kinshasa oza na poso tindela bango biloko kwa kulia benga biso na lombango ozwa numéro ya Eden Marché
Eden Marché biloko eza kuna ya qualité lokola basoso mafuta fufu osaki ya makala eloko nyonso olingi ndeko nanga ofuti mbongo awa na poto bake kolivre epa na bino na Congo Kinshasa ata bozalaka na commune nini oyo biso transport ezalaka mobulu komitungisa te Eden Marché aza na bakar ekomaka partout yakenda kotika biloko bokozala jamais desi na sunga kaka nga na osunga yo moto oza mpe na bandeko na Ngola oza na bandeko na Kinshasa oyo babloka yo na bagence nyonso motindela bango mbongo eza te oyo na Ngolo koma na difficulté kotinda mbongo balobi solution esi ezwama na kati ya Irlande toza na PDG Guy Boza Mutunga prêtre yo moto olingi otinda mbongo na Ngola benga biso na lombango ozwa nimero ya PDG Guy Boza Mutunga tozo rappele bana Irlande mobimba Audible bana Cork boza soki wapi Irlande mobimba PDG Guy Boza Mutunga tobandi kokanga deja ba container ezokende Angola yo moto oza na bakarton na ndako na Irlande partout ozali kohésite te benga mama Irani Masiandoki na lombango na pesa o nimero ya PDG Guy Boza Mutunga kobukana te benga asololaka kitoko makasi PDG Guy Boza Mutunga prêtre boss bamoureuse mama Irani ayaka boye nayebi no lisolo moko bandeko nanga eza lisolo moko ndeko moko ya mwasi mutabenga mama Irani beta lisolo eza na mibali mususu na vi balingaka buzoba te lelo pena na ndimi ke mibala mitema malamu mpe na mokili bazali mama Irani naza mwasi naza na ndako ya libala na libala na nga nazalaka na kimia te naza na problème na mobali tozoyokana te niveau tokomi na mobali fo topanzana kaka mobali moto compréhension mobali nakangake na basi mobali moto abuzoba mobali teti mobali impoli mama Irani na lembi libala mena lingaka mwana mobali wa mama Irani na sala ye mabete na vie tovandaka na France tozalaka très bien na mobali mais comportement ya mobali mama Irani buzoba ezoleka mingi mama Irani na supportaki kaka po naza mwasi na posa libala tellement buzoba eleki mama Irene nakomaki vraiment na ba problème ebele koswana oyebika ndenge za so mbala zo meno ba video to mwasi o meno ba video ba obazaka ba sans esprit balinga bazwa mwa tonton moto tantine moko boye a consolaki ata ba komanaka ba solaka po sala ke mwa bien parce que nanda ko kimia ezate na yako tomba mauvaise ya vie moko boye aza awana kata France vie wana ayebi mobali na ngaite ngana ito yebani na sima ya mutu vie wana aza divorcé aza na mwasi aza na bana misatu mwasi akenda ya sala ravina ye abalati mama Irene tonton ko so na vie yango to comme pe akosola très bien et akosala ke ndenge to sola vie nzoka etidiara na yenga to kutana vie yango des fois vie nga sala nga iloti asenga nenga nzoto te asana nga ilota kabela nga kutu 150 € to lie to meli to solika masola bolingo viana asimbanga atana nzoto te bamurezi mutolo ba mama Irani Masiandoki boluka bomonete botala ka foto bino botala ka foto wana pe nga kaka na hebisaki bino basore na moment ya vacances boy soki naza busy boko zwela ebeteli Pro Max kaka boy babi o mama bino ebeteli ndezo boma bango ba banaji ba bebe ngande mama so na beti so simbi mutabeti nge simbi te omona siliki nga na hoki boy na obeta masola solo na obeta aubergine te abi mama Irene garçon viango azama mukulu par rapport à mobali nanga pasa mukulu akabila nga 50 € to lia to mela astokutane deux fois mama Irene nzoka tito sola viana etidiane kanga ngasko to sola bikle ka le pasanga na mobali nanga ndeka kezalaka tozaka na biso bien nazo comprendre te na linga ke mingi ndeka to sola viana nzoka etidiaka nenga mama Irene na vanda boliso na betelo betela ba muvena ba muzi papa mama Jerusalem mukiliza na makambo be comme na komiko papa mama Jerusalem bozonka bongo mama Irene na vanda ka be viana nzoka luka relation na mobali nanga tito sola nanga to soka bolinga to kutana une fois to futa pe na chambre mama Irene po to kutana deux fois to vanda pe na chambre mama Irene to passa pe na journée ki to ko via na salanga eloti atalianga tambanga o eloti aobeta kama soso ngabi oza mwasi malamu ape na mwasi o bale yo paso mbala bale ozala bien abetlanga masolo mabonga za mama mukulu via ba vie mon père bien propre azala mukandane ana voiture ana ndako me alinga po me manga na ndako neti afutiranga ka chambre bolanda lisolo ba morela ba moise
nzoka via na luka relation na mobali na nga na yebate via ndenga beta kama soto sola to soto sene 6 mois ya relation via na nzoka luka contact na mobali na nga comment soit na mobali na nga abeng mobali na nga lobi na mobali na nga za vraiment na besoin okuta na mobali na nga faut basolola mobali na nga tuni problème ni via na insiste so formule na sola na mobali na nga na yebite mobali na nga akepa vi wana bakutana bakende oswa via na benga mobali na nga po yebisa mobali na nga ke petit na bengi yo pona aider yo bande ko bolanda lisolo histoire vraie na France donc mibala sérieux ya poser ya respect le nzoka bazala ba bolanda lisolo pourquoi to betiam via na yebisi mobali na nga lobi petit oninga na mukulu par rapport na yo par rapport pia mwasi na yo nga na yebe na mwasi na yo en tout cas na linga ka ende mobali so linga mwasi mais tant on a linga qui est à se présenter déjà kaza marié bozana ba problème na ndako o linga momi na ngabi te petit za calme na bengo na moko photo sola fo yokanga na bimana mwasi na oti tanga lobana ngaza ndaka libala nga na bimana na mwasi mutana ndaka libala na pesa ka eta na bi petit ngolo boya na nga na récupérer pourquoi lobana ne bon na kuta ba qualité ya basi ya malamu ebele pa mwasi na yo aza fille aza courageuse aza respect aza vraiment na ba qualité nyonso mwasi akoza na petit pourquoi zo s'embrouiller na ba fille ya France pourquoi zo s'embrouiller na ba sho baboya mabala pour moi sina de la kanga kona ba photo ba si mais lingio pas façon na sola na mwasi na yo so ki linga a linga lokwa na shoka bolingo na yo petit mwasi na linga ko bana ba miki na o aider yo ngala bima na mwasi na ote conseil na opesa yo bongisa na mwasi no petit moninga vie na yo nazala marié mwasi na nga zaka lokwa mwasi no na négligea mwasi na nga na sambriaka pe lokola yo petit yo ka conseil lelo nga na mwasi toka bona mwasi sika kenda bala petit nga 8e année yango na ona bala te ndo nga bena célibataire 8 ans mais na célibataire wana sambrouye na basi tala basi na poto ya kozwa peno vanda ndako mutu pene vanda ba muki so lingino mwasi bo staffe bo ke ba feti bo bina bo lia bo mela baza ebele mais mwasi pena te o mère à palin oh mère à salongo oh mère kotika na ndako oh mère pena kolata liputa na sengre sans soutien asbako ma passe oui petit vanda na momino aza vrai mwasi ce que perd de mwasi petit au regretter un jour au kanisa vie moi benganga nazo ebiso na vie na ona kuta na momino defo fona za sincère mais à chaque fois ce nazane ata na posa na simbe mais na ba sentiment mo kombono na munoko na elongwa te akoma loko a traumatisé alinga kayo mais kolanda vie na yo ndire yo muto maltraité mwasi ya na posano yo ana posana te petit boya ba jeune bo se concentrer na vie na bana bino ba miki ba petio ba olando po na karo na kayu ba vrejo petit maladie problème ba otiko ngalo na regeta mwasi na mama bana nga misato akenda abala sala ravine kitoko et puis mo bala ye azo bana batuke azwa mwasi ya malamu ngamo pe conscience ngebi ke mwasi na ngazala malamu na sambriaka 8 ans yango petit na mwasi te mais okanza te ke na lingara te na lingara me ba merde basi poto lokuta mutu pasi balingi mbongo ba te compréhension petit conseil na peso yo kité etali wana mama irene tu basola kana mobile na ngabongo ibakabwana na moni ka mobile na ndako a changer ba papa boyo ka disolo moninga mobile mutaye ko sunga ndeko ne mobile oko perdre nzoko pona makele la mike ozolanda na vie mama irene mobile akomso na bimanzo yo ke wapi obimate ekomi akanda so bi mobile olanda nga sima mama irene problème ni nanga komi ko beta nga pam ngabe komi nzoto bwana lingi nanga sute na pona nga na lembi abi okolingo lemba mungano na lembi ote ndumba okumfia nga ndumba ngana nga ndumba te ngikamu yuko tumtazaki ndumba komi ko fia nga sko ndumba mais msona mka tonga boy mama téléphone nanga na ndako ebungi na ipsi tiki téléphone na charge pesa nga téléphone mama banda ko beta nga fona longola code na téléphone ngabi pomni ngape na bito na ba message to sola na vie wana longola code na ko boma yo mama irene komi yakanda na bengi ndeko ni te mamba zo lukela nga pesa nga telefone na longola code ko boma nga ndeko na bi problème ni bozana bana aza ndumba ba message na telefone azwa vie moko atangi ko komba vie wana na ayisa ndeko na otokuta na vie wana vie na binanga ndumba yakenda ko sopa na pamba vie na bimane vie na bi ya bimane na yote vie na be bimane na yote okenda kolela kombola nga compliqué nga vie mama Irene
ndeko na tumambo basonga bi wi na ebi vie wana bosuku na wanga bino aza ndeka pire vie na ngai na ebi ka te akosi boye na boya ta vie na ebi sanga boye boye nga baza ndeka pire vie to sola ka bien ntumba bokenda na hotel mama makamyo to sana viana betela mobile na kabinza mbi vie bilobela be pona nini mama Irene tant azong singa téléphone to potana kindona bi pc ka téléphone afongola boluka kinya mais il après des jours na yakobenga viana si vi maramni au salabi yaya soki mobile nonde na yebisie soka changer te ko hésiter te zongelanga oza mwasi moko na komi siko na posa na bala yo poko mona mobile yo na façon de parler na yo tala boko ki na bino ko vanda bwana problème te mobile nazo sambrouiller kana ba fille à Paris a regretter moni Paris et amboka lo yenge amboka ambiance mobile no tina mutuki aza jeune face à la no vie boyeba ki vie ezaka na age moko vie ninga sute basalango po eza memi na bilambe na bilambe msokoma na age moko ato lati yango elambe ezoboya po ebike oyo age nango yango te mama 60 alata cycliste na t-shirt ata yo moko ata bino moko mwake ata za tai kitoko zomwaka ke ya yoyo pardon ya yoyo akobima lokola lumumba ezosala kitoko te bamoure na bamourese po landa lisolo ndeko mwasi me eloko na eko beta so na Iran Masendo kitivo beta ba papa na ba mama Jérusalem ba moure na ba mourese boyoka lisolo e beta pro max azo beta ndeko mwasi apesi biso mama Irene mobali na ngamba mona ndako akita a changer comportement atiki mobulu akomi respect akomi kolinganga bolingo ekombiso makasi mama Irene akomi ko proposer nga makambo kaka ya bien makambo ya bien mama Irene azotambi okoloka te makambo ya bien ekomi na tamoko na bala yo na koma lettre pa grand frère na bino oazaka na Belgique atinda banoko na bino po siko na bala yo oza mwasi ya vie nanga mama Irene ndetika age mobala atindi lettre asombi biloko bake kobalanga na Kinshasa mama Irene otala filme na omona ngo ndire ndoto mosu na vanda kabwe mobile na koto so na telefone ko via ninga pia ombote mama yana ba alo vie wana bande kubota makambo o yebisa vie na yebisa vie ke na uto balo to na so ntina o mata na so na vie via bina peso ombote mama yana boya so na vie na bibo pokolanga buzoba te na boya mama Irene tango na kati mbaye na bengi vie problème na bité petite sœur na edayo na linga ko mingi na yaka penza na vie na yo pour le cause qui sérieuse na bala yo mais le cause aka na ndako mtoza ki na trop na mona ke problème bozo wela mobali mutazo saka na trop boza penza na problème te se bo se concentrer beaucoup vivre na biko benga ka mobali na ngata bité petit benga ki nga po bisanga ke auti ko balo tito matanda bike pesa mère mbote yango passa ki nga eza ndenga mabete me na monyo boye ko ya manga na téléphone aussi ki zonga lokola grand frère na mama Irene ndeko na mobali atikala ko yeba nzoto na ngate mais tu vanda na chambre to solo la na ye akabela ngambongo apesanga ka ba conseil mama inga tukutane deux fois tokenda na restaurant to lia to mela deux fois kuti na restaurant na community moi faible moko boy pane mais moi mbalo na asimba ngate mais lo na ko beta di solo parce que mama Irene libala na nga ebongi mobala uti ko bala nga mama Irene so na obito de Jésus ba ne to koma na kimia ko swa na esila bitumba esila mama Irene na bi pourquoi pas na ko beta di solo na Irene Masendo TV peut-être ko sunga pe mibali mususu o bazo négliger basi na bango bazo sambré mobali na nga mutaidai ezali mutu alibanda famille evandisa na koswana ba camarade ba pesa ba concept bande ko zona biso solution te donc a vie wana o nga na yebaki na ndenge na nga tsalo kwa likangu o nga na kende ko linga mutamemela nga kimia na vie pona ko yebisa batuke moi tino saza moi sikobote nenga na mekana sale ko libanda mama Irene bien que mbala bala kanga na noté mais nzambe a permettre kana été lelo mobala uti ko bala nga mariage mobile na koma ko beta lisolo obima na vie monté mais vient nga ça va vient nga posé vient au moins te ka zonction na ndila yo pena ki faible okendo ko tatino hotel akoma lo banaka bon nzamba yebi ko zaka mwasi nanga mobile na nganda yosanga yebi camarade no bwe na bimaka na mutu bwe na bimane na tiki luke église moi bientôt ke ko sambela mama ye mobile na koma se passer Charles Bandi ye mutebiso ko fungola de la forme ye mobile akoma ko sambela kimi ekota biso na ndako yango lokwa na landa ko numerani beta na peso na ngapa ete mibali mususu bazo sambonye bebaki ko samboye zaka na tamoko esukaka
biso moto apesa biso conseil eza moto afamille te eza vie moko aza mpe mokolo vie wana ata tola pa petit nga 8 ans yango naza divorcé nazwaka mwasi te navandanga motala poto nde ekomi nakosala mpe AVC na ndako nakufi baye komona kor nanga pre 2-3 jours petit kozala célibataire jeune ya mokolo wa biso ya ndemo te ata na basi omoni lotango oza jeune oza sambreye oza no yo moko vi kitoko koma na 60 ans 70 ans yo moko na ndako bana bakola pa mère na bango bazwazo mabala bana bakenda otikali yo moko ebongaka boboti na mwasi bana bakoli bana babimi bake koluka vi na mo botikali ata na mwasi na yo esalaka bien libala na bino bomwana bokoli conseil wana etusha mobali na mama ekani sembo banda lisolo eleka sezwi biso bambula me tokóma na harmonie moko na mobali na nga yango naye kopesa nzambe merci na Iranimation Ndoki TV ezala mpe lisolo esunga mpe moto moko ozosambrie mobali azozwa motu meka kobondela nzambe kitisa motema likambo nyonso eza na ntango na nga nakóma ekoyebake libalo eza libala na ngai te mamerani ezalaka ya ngai demo abundisaka libala makasi ndenge kimia ekota ya libala nanga moto nyonso soki solo elekelaka ye me nga kimia ekotela vraiment na nzela oyo na beti mokili eyoka nzambe apambola bandeko nyonso bolandaka Iranimation Ndoki TV asala bino bolamu ndenge bozosabone ndenge bozopartage masolo mayira ezopesa courage ya kobeta susu masolo yesu masiya soki azongi te tokutani lobi mpona kobeta susu masolo asolo a aubergine elekaka te nzambe apambola nyonso kolanda lisolo na ntango nyonso kolanda yango esaloka bien bisou bye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayeli biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga mpo ezosukola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt